Karine Mokonzi la baronne a bloqué chaîne na mutu moko te, aza pe na posa ya ko bloqué chaîne na mutu moko te. Grâce Temo, mama na ye soki azali hospitalisé, soki azali na état grave to stable, mutu moko te na ndimi te mutu moko akokolinga mama na Grâce Temo azala na hôpital. Wana na ndimi te mutu moko na kati ya YouTube asali ke mama na Grâce Temo azala malade. Mbote bapapa, bamama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko oyo baza na ba chaîne ya YouTube. Bazozo ezala bazozo te na ba téléspectateurs oyo yo bolandaka YouTube. Tous les mutu avozala chinois, oza tout d'abord téléspectateur olingaka YouTube. Pozala zozo, ozali d'abord téléspectateur olingaka YouTube, yango koma zozo. Alors Karine Mokonzi basali live. Balobi ndenge ba chaîne oyo ekokangama na oyo bakangi. Me Karine Mokonzi tango azosala live aza koloba makambo azoloba. Na ndimi te ekokopesa bato crise. Soko ozwi crise ndenge namoni Fivette Mayemba elingi koloba yo moko oza na posa kozwa crise. Oyo pe mosusu akomante to alobi azwi crise, boza na posa ya kozwa crise. Parce que Karine Mokonzi boyebi ye banda kala na YouTube. Oyo pe boyebi mingi, bolandaka mingi na kati internet, ezali Karine Mokonzi. Ba émission botalaka na ba chaîne ya bato o bolingaka ezala baza bazozo, mingi botalaka oya Karine Mokonzi. Boyebi bien Karine Mokonzi, YouTube na ye moko aitilisaka ngo, ye moko te asalelaka. Alors comment sikoyo Karine Mokonzi ako bloqué bino ba chaîne? Karine Mokonzi yete muta bloqué bino ba chaîne. Karine Mokonzi oyo nyonso akoloba ayebi tina aza koloba. Ali mama YouTube ayebi oya lobaka, ayebi oya salaka. Menga papa robo na yebi Karine Mokonzi azali na tina moko te ya kokanga ba chaîne na bino. Surtout na moment oyo akokanga ba chaîne na bino na sens nini. Na ba moment les plus chauds, les plus graves, akanga ba chaîne na bino te, akangisa pe yango te. Bongo sikoyo akokanga ngo na sens nini. Nayebi bokoloba alobaki yango na émission. Azotanga bakangi chaîne ya Soso mikoleko ya bakokanga ya mutu boye. Kombo ya Fivette Mayemba na yokaki te. Mais soki bakombo o batangaki sirno na ye eza na kati, ou bien ye moko ayebi o eza ye, alors soki aye à sa l'émission,
alobaka ne kota ba mbentenge bakisa ndenge na ndenge akosimba seke sabanda kosimba kisi po asala Karine mabe to asala propre gel o bazalaka ne mabe bisika simbaki ezalaki ya moke yango alinga kende tour oyo na mbentenge po nayebi tina akotya menace ya bakisi te nayebi tina akotangela biso banganga ya ndenge wana te surtout batangi kombo na ye te ye nde moto amoni surno na ye en plus bandeko fo koyeba awa na kati ya YouTube batu oyo baswetaka liwa ya batu baza vraiment te selonga ndenge na monaka majorité oyo bazali awa baswetaka bazalaka na badiversaire po bandeko soko ozangi adversaire okobunda na nani même na bakatiere baza bato bakisi ya makasi oyo basalelaka balakisaka bino me katiere moko te aswetaka adversaire na ye ata balobanaka te akufa parce que aza na besoin ya adversaire po ye mpe azalaka eza bongo internet eza bongo to makambo ebele ya monde oyo eza bongo bien sûr badérapage ezalaka bien sûr baaksida esalamaka bien sûr bato mpe bakufaka mais ezalaka toujours bacirconstance moko regrettable ezalaka baaksida mais baswetaka te adversaire akufa bon na bato oyo bayina Karine oui eza na moko to mibale baswetaka Karine akufa mais baswetaka ye na cadre ya internet te baswetaka ye parce que bamonaka Karine aumeli na ngwende wana mpe akokontinue na ngwende wana alors bakoma na posa Karine asila asilaka te bakoma na posa Karine akita akitaka te donc biloko wana tu ekoma kopesa bango kanda ndenge ezalaki na formule 1 tango Ayrton Senna aza koganye na bato basalisaka formule 1 ba R moko babandako baye po bayebi ye kaka moto akoganye tango asalaki aksida balelaki me bamisusu balobaki tour oyo nde tokomona sikoyo ane oyo moto aganye ane wana moto aganye ale Schumacher aye kokanga place akangi place mpe ye mpe atikaka te moto aganye alors bomoni oyo ekomelaki ye bato baregrete lisusu sikoyo ekoma kopesa mwa équilibre mosusu aganye pendant 2 ans mosusu aye kozwa pendant 3 ans mosusu alandi boye ndenge bato bazolinga misusu bakoma esprit mabe mpo na bongo boyokaki bien Yvette Kalombo azosala émission ya rando orien afinga Karine to alobela ye mabe na makambo esali ye kaka pasi mabimisi na monoko na ye yango yo ndenge nini donc alobi boye mpo na Karine yango yo ndenge nini olingaka kaka ozalaka na bisika wana olingaka kaka bakumisa yo okomi nzambe badoraka yo nzambe alingaka bongo te alingaka moto mosusu badore te
kaka ye nzambe. Yo siko ningo lakisa nini? Bandeko boyoki maloba Yvette Kalombo alobaki, eske maloba wana alobaki ezali yango nde akangelaka Karine Mokonzi kanda abimisango? Ezalaka te po Karine asali boye ou bien zongisi boye. Abimisaki yango parce que banda bazala muke Karine Mokonzi azan avantage ya makambo nyonso. Même une école balobi travail manuel moto na moto asalaki kombo na maboko ne moko. Tango Karine akosalaki kombo amemi na classe ya Karine Mokonzi azwi 10. Ya ye azwi 7. Ya continue classe Karine abuki biki. Mais Karine azoleke kaka na mayele. Karine ayi na YouTube na internet ya lobi akosala nini kuna eza makambo na biso bata mayele. Karine azokoka. Alobi awa zoboya koki aboka biki. Nga soki na kei bakomemanga na chipoi. Akoma kuna bakoma kochela ye ebonga soki pe koko alali. Alors bandeko abombelaka biso tina sirikilaka Karine mabimisi yango. Donc alingaka Karine abunga. Omoni bato balingaka liwa ya Karine bakolakisa yango. Okomona ayene eskize mosusu. Nga na yina Karine pona boye. Afinga mutu boye. Asala boye. Mais suka nango akobimisa. Yango wana Kalombo abimisaki. Toujours ozali kolo. Toujours oganyaka. Yango ne problème ango. Mais batu ebele oba tikali na YouTube. Moto moko te asuetaka liwa na bango. Ni posa koboma bango. Surtout Karine a souhaité akanga ba chaîne na bino. Ayebi déjà boliaka nango. Ayebi déjà yango ba relation na bino. Ayebi yango bozulaka ba code. Pe Karine Mokonzi alingaka pe bozala bongo. Neti soso. Karine Mokonzi akokanga chaîne ne ponani. Toyebi afingaka. Karine afingi Mama Charlotte. Moko eswaka pe Karine. Mais Karine soka tali. Oyo na surnomaki madame maza madame te. Oyo na Brésil akokende te po soka kitikaka. Na bambwa bayebi solo na ye akokende Lubwaku. Lubwaku ya Brésil pe na Asie na ye en tout cas mawa. Na ba yankio bazalaka kuna mawa lisusu. 4 fois. Soki pa tali nzela lufu babotola ye succès. Ya komane kaka na lupangu na koteka babiloko amelaka ye moko. Atindaka te bakende sombela ye. Atekaka amelaka bénéfice. Alors Karine faut tika ye. Atika ye akotisa mbongo na YouTube. Ekende na compte ya mama na ye na Brésil. Sima mama na ye akosomba bakoli. Atindi yakezwa adefisi bilamba Brésil. Adefisi babe sapato a Brésil. Biloko tu eutaka kuna. Karine ayebi. Ata lobaka ngo na internet te ayebi. Akokanga soso te chaîne na ye. Soki chaîne ya soso ekangami ezali makambo ye moko alobaka na chaîne na ye. Ba miniature atiaka ye moko na chaîne na ye. Ya ba publicité ba mafuta ya makambo ebele. Na makambo yo epekisami koloba na YouTube. Na ba titre oyo epekisami kotia na compte ya YouTube. O balingaka te. Azana makambo ebele ba infraction oyo asali. Ba tindela ye ba message, ba avertissement. Ba komela ye yango sikoyo. Ba bloqué chaîne. To sambela kutu ezala ba bloqué.
mpo sino te ekokozala supprime mpo na libela. Me Karine Mokonzi te. Karine Mokonzi oyo basalaki na Saratola na nene ya kelokelo ezalaki mpo na kopesa babiso ba oyo bapapa robo tolingaka makambo bongo na internet tosepela tala internet ndenge evandi malili. Biso motu tozokota na mois de mars hiver elingi osila tokóma na printemps totika bamanteau tokóma kolata bapilo vert banzete ebota matiti ya vert bajardin ekóma susu en couleur koleka sikoyo poto ezonga en couleur totambola tovivre malili na moto esangani esali klima moko ya kitoko printemps. Nsima nango tokokende na hiver. Même le 14 mars bato ebele bakolata susu maske te bandeko. Alors Karine Mokonzi akende bloqué chaîne pourquoi oyo azoloba azopesa eza spectacle pe mingi na internet boyebi ezali spectacle. Karine Mokonzi akoki kokanga ba chaîne na bato te. Bien sûr na la Chine eza na bato ebele baza na posa pe ba chaîne mosusu ekangama wana ezali parce que ba chinois souffrance oyo bopesaka bango ntango bofingaka Karine na mama Charlotte yango baboyi bazalaka kosouffrir tout le temps mpo na bino yango ba chinois basengaka ba chaîne mosusu ekangama. Papa Mia Temo pe air moko alingaka pe misusu ekangama parce que ntango bakosolola na bana membre bakokomona moto boye pe chaîne na ye ebongi ekangama. Bango bazali Karine Mokonzi te, bango baza bana membre. Ba chinois baza Karine Mokonzi te, bazali ba chinois. Baza wana pona kolinga ya bango Karine Mokonzi. Baza wana pona kopesa mu na mama Charlotte na Karine Mokonzi. Et puis baza wana pona koyoka kimia na mitema na bango na esengo. Tangu mal à l'aise elekaka mingi na mitema na bango na pasi alors balingaka na bango te bayokaka ba choc ya ofele. Yango basuetaka ba chaîne mosusu ekangama. Pendenge ya soso ekangami baza na esengo. Ndenge pe Karine babanda koloba ba chaîne mosusu ekangama. Soki kangami baza pe na esengo. Bango nyonso te me ba oyo bamonaka pasi makasi. Baza na droit ya ko se défendre babatela ba santé na bango. Baboyi boya kobelisa bango. Pe baza na droit na plein raison ya kosalela yango. Mais Karine non. Karine te. Surtout na moment oyo aza kobota mapamboli ya Nzambe. Aza kosala, aza bota mutu. Alors Karine Mokonzi azali trop chargé nanu na kata libumu na ye, na cerveau na ye, aza vraiment na tante akende finaka blokelenga chaîne oyo. Aza pe kuti na tante akalikile mutu boy fona bloqué ye po asala kanga boy. Non. Mende aza na temps ya kopesa spectacle ndenge bapesa ki lobi esalaki biso bien. Ndenge pe epesi Fivette Mayemba liboma esali biso susu double bien. Menga soki na ye kosala émission
ezali pona calmer ba misusu pona boya kozwa crise parce que soki bozwi crise oke simba bisimba alors okoya kolokota biloko na foule pour rien. Toza na bino posa bozalaka wana na makolo kilo na bino problème eza te. Toza na biso na bino posa. Nga papa robo nasala nini? Nasala nini bandeko? Alors bolanda. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama danger. Donc Maxime Tolongo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama danger. Donc Maxime Tolongo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama danger. Donc Maxime Tolongo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.